to bandasko ko calculer normalement ça la mara mois par mois ou bien 6 mois et puis 6 mois mais bon ba sali ya année mobimba et là monsieur sali ke ba sala mo eza to ba calculer budget ezaki na 168 et le lot to est commis na 173 174 175 ce qui na saleli Mike Likambu, je suis pas obligé de venir à la télévision pour en parler. Ils ont protégé, ils ont promouvoir les personnes vivant avec handicap et cette fois-ci il faut vraiment tout ça et moi je gère cette commission là donc ngane nous porter loi wana ebi kenga na lobe makambaso nga ko sarate bo do tourner ba monga ba soda ba na Chine bo pesa ba mongo na bango basi na ba na ba bazar nga na ko sarate na roya na TV na ko sa bo futa ba soda ba na Chine mongo na bango bozo mongo na depuis mois d'août il y a 2019 ata bo tineli nga mutayo répondre nga mais na mutema na bino bo ebi ke eza makambaso lo na lobaki ce qui na saleli Mike Likambu, je suis pas obligé de venir à la télévision pour en parler. Batumsu ba lo ba na boye na TV mais et pas Mike ba éviter moi c'est Mike ba mona raité ba na Mike ba mona ba onte menga ba besoin accuser solidarité. C'est ce que je suis en train de dire, c'est que solidarité cause en a deux sens. Pour Mike à la prison. Atiki moi si na bana. Parce qu'on a lobby solidarité zaka ateki na na TV na gagner. Solidarité pe zape famille à Mike. Est-ce que na kenda kota la bango? Est-ce que na anda ba ni visite? Est-ce que na zo ba nouvelle na bango? Est-ce que moi si na benga kai? Po metinga so na ko lo bato ba benga nga pour na numéro moi c'est Mike baza ba l'équipe plus de 100. Pour chaque jour na poto so ba ben honorable té numéro moi c'est Mike yé bo benga. Et puis jour Mike bakangai ba vidéo nyonso bo mona ke tambola ya bakangi Mike ezaki ba vidéo na ngai. OK. Ezaki ba vidéo na nga. Procès ya Mike na prison makala ngai na kota tina kati kuna kinaki o assister na procès na. Omoni peut-être za faute na nga, peut-être na lupo na loba. Na loba ka na plateau. De nature bato ba ebinga na za très timide. Donc na kota ti kuna na kati. Au commissaire il y a droit de l'homme ou Ozala. Na travaillé né 3 jours. Bato ba monika ke au cours constitutionnel ba libérer Mike. Mais ba ebité musala o esalami na C. Beaucoup. Bino bato belé ba ka moi ki. Comment court à quoi on a décision mais parmi les recommandations on a tchaki tant on a solena au commissaire à droits de l'homme parmi les recommandations makambo Mike Ezaki na kati hein tout ça la samedi à conférence de presse na avocat Mike Mukeba j'étais la seule na kati lo pango Mike ngana ki assister na conférence de presse alors que na uta ekutu province na ye butu na fana lemba ki menabité conférence de presse à Mike Eza fo nazala nazaki on a na conférence de presse na bon les gens peut-être on peut mais solidarité on a pourquoi ba misusu bazana ngo je ne sais pas papa ngana on préférait Mike ye mondial loba so ki ngana solidaire na ye to na solidaire na ti Mike ngana to za tout le temps en communication maramu teze belé ya on a lobby vi on a saïla nga bola mo belé o ngana sala na ko loba teke na sali bona makamususu kuto eza pona yeye mo ga ebite na ebisiete a osé la ka ba surprise ne mo mona ngo keza boeke ya bona sala donc il me connaît et ngapé na ebiye moi toutes les émissions na sali mikolo depuis Mike Bakangaye les rares fois on a les cas na TV pour il faut se le dire na zana musala ebele neti lobi na prévoyait que non les can émission na tongo mbalamo ba benginga il faut na que ne ko sala ba personnes vivant avec handicap pour que loi na bango loi au bazelango depuis maintenant depuis 2006 on rappelle que la présidente il y a commission à droit de l'homme depuis 2006 fallait loi neza voter loi où ils ont protégé ils ont promouvoir les personnes vivant avec handicap et cette fois-ci il faut vraiment tout ça et moi je gère cette commission là donc ngane munazo porter loi wana lobi tozaki na musala na bango il fallait tout analyser babilo rasika babati ce que mona na bino émission babenginga kene donc le devoir m'appelle parfois c'est difficile. Alors Mike Mukebai ça fait une semaine ou 10 jours je ne sais pas il fallait qu'il déjà bima. Qu'est-ce qui bloque que Mike Mukebai honorable tisiko ya bimate? Qu'est-ce qui bloque d'entrée déjà ils ont bloqué ça égoïsme na mutema mabe abatu bato nzambe po nzambe ne mutape sa opportunité nzambe mutape sa pouvoir apesi au pouvoir bi pouvoir on apesi sala bola mpo na population na ceux qui apesi au pouvoir yo komi ko utiliser on pona ko nio ko la bato Mike Mukebai
cour constitutionnelle et rendre ba immunité na ye et lobby boy procédure o nyonso monsieur Godin pour ya salaki pour na ko boto la Mike Mukebai ba immunité na ye procédure wana nyonso ezalaki ko répondre na mablo à justice na ordre juridique mon côté donc Monsieur Mike Mukebai bazongi selier ba immunité na. Et à partir du moment où bazongi selier ba immunité na ye elingi lo ba ke place na eza la prison, il faut abima. Si quand on biso tozo landa monsieur Godé pour yazo tina batuna ba na nini ba lo ba ke ata abimi prison akotiaka makoloni na assemblée provinciale te. Alors que za bana lingwala ne ba vota ye nenge ka bana lingwala ba vota ndepe yepe kuna so ba vota ke wapi na ebite bango ne mutu batinda Mike Mukebai alobi susuke akotiaka makoloni na assemblée nationale assemblée provinciale papa assemblée provinciale wana avant ye bato ebele baleka wana batikango ata papa Sapuka Limasi on saluer mémoire na ye un papa très bien oyo azaki kutu président provisoire mais lelo nzamba bengi tozana mandat oyo sali sala bolamu po batu biso to senga mawana ete to senga pitié te po Mike Mukebai otikala ko senge pardon te akosenga ka pardon te po Mike asali eloko te cour ne décider mais malheureusement toyo kakoto ba promettre ba bi c'est so Mike abimité to kopesa yo poste to koma la cour constitutionnelle juge ba promettre papa musala l'état eza mandat nzambe nde apesi poto sunga population Mike Mukebai siège à lingwa les aka na siège moko donc ton bozui Mike Mukebai bokangi donc bana lingwa ata pona wana ozo okanga bambongo nae o akozwa mbongo te oni papa mbongo to yaka to kuyote muto bandi ngo Godé poi yote muto bandi mo ngai otindelanga bat bafinga nga pauvre na télévision na senga o merci so yoza pasteur a solo sambela otindi bat bafinga na ndimi na pauvre mais yo okofuta toza awa bana tinga bien mo yebi batuna tinda na TV ngala mona nzambe ngala zonga bafinga c'est malheureux bon allez-y Deko na mokili oto ana loi ya moisson na récolte oloni o récolter oyo oloni o ko récolter place à Mukebai eza côté ya mwasi na ye na bana na ye côté ya ba électeur na ye ya lingwala na bato ebele ba congolais onyo so balingaki bazana Kinshasa pe bazana. Mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? Il reste en prison, procédure réseau continue. Il reste en prison parce que tisiko yo bango baza notifié te cour d'appel oyo bango ne fallait pas soit décision ba transmettre décision ba lobby que non bazu en faire en délibéré et actuellement ba magistrat baza sous na grève donc et ça dit que Mike Mukebai c'est un parlementaire avec les immunités baza la prison alors que nous à l'Assemblée nationale na commission na biso à droit de l'homme to zappé na droit de l'homme du parlementaire donc ngai ne nazo kipe makamona ngo moninga nazo loba boy nazo loba te pa kaka pona Mike Mukebai Laurent Fabius nazo loba pe pona ba congolais belé baza na kawana bato nyonso baza na parcelle de responsabilité ya muti ya pouvoir ya mukie musana bango botola bato mapangu musana bango nyokola musana bango yiba ba koko détourner ba mbongo batu musana bango détourner ba mbongo ba soda ba policier ya ba terrain nana mama mo okende kotala siko na bandal maman Henriette maman naza na 80 ans abenga nga ye mo na WhatsApp 80 ans ceux qui mutumo abotolier ceux qui azaso magistrat so abotolier babele na yalo maman 80 ans on a kufa voilà donc ce sont des problèmes récurrents par interférence na justice parce que on a moi position ya onyoko la muningo onyokoli. Voilà donc l'honorable Mike Mukebai s'il nous suit qu'il sache qu'on pense en lui et puis justice et aux à la fête je crois que à Robimara parce qu'il n'aura pas là-bas sa place n'est pas là-bas comme il a ses immunités à Kobima. Merci beaucoup honorable Christelle Vwanga. Président Lobi non tozo audité to set audit ba onyo so ba liembo ya so de mouton ba papa maman bo kanga bien mouton kanga mutu azati po mongo wana ba yibi yango bango nyonso ba kaboli mais besoin ba bien que besoin le voilà bango ne ba bimisa ba preuve que po ani musala ba be sala 6 mois sali 6 mois te biso bimisa ba preuve te bango ne ba bimisa ba preuve te makamwana so to bibi so te mutolo biango so irresponsable ya mamba 100 jours alu batuna ete batuna caméra donc ba osakana biso république ba obeta na bale o abinga ite o lobinga ite o abituna mais c'est l'argent du contribuable mongo wana elingaki osala makambo ebele mais parce que il y avait des marchés
mongo ya ba maison préfabriquée au bakenda ko sala na Turquie, il fallait à la 1000 maisons et bima kuna 200 maisons. Ça veut dire que mongo a 800 maisons balia. On a bien en attendant, ils vont ajouter après. Non, ils vont ajouter, mais pourquoi ils avaient dit que ça va se faire dans 100 jours? Nous toi tinde bango azate. Honorable. Bango mo balba que ça dans 100 jours. Et audit, s'il vous plaît papa Laurent. Non, le ba mambo très important. Président lobi wa sala audit. Bon quand on douter boba yibi bango nyonso ba kaboli ensemble. Deuxième chose, yo so moni babi non, tozo auditer, mais avant toi auditer to bimisi ya mbongo mususu. 3 500 000 lisusu et 10 000 lisusu ba continuer musala avant auditer ça. Et puis eloko mususu to balobi ba ko auditer. Balobi te ke nani nde il faut nani ba auditer. Et puis bato wana nyonso ba osala ba misu ba ote obenganga ekomi shida anere benga. Demia pe benga. Parce que non, oh ma petite diga la kanga oyo mtolia mwa so de mouton. On blague avec la République. OK, honorable Tolanda extrême ya c'était à Makala de Rosulu. Na feshi ndeko kende ki rendre visite na électeur na yo ya commune ya Makala. Na cadre ya vacances parlementaires na ye honorable Christophe Vwanga Elia Funa azali kokoba kaka na ba descente na ye dimanche 15 février 2020 akitaki na feshi na commune ya Makala pona kokuta na pe kosola lisusu na base oyo baponaki ye lokola molobi na bango bongo na mokomi na ye a remercier ki bango na ndenge bavotaki ye massivement lokola mama nyonso ayaki maboko pamba te apesaki ba mama ya 3e âge ba pe orthopédique po esunga bango na kotambola population ya Makala batunisamaki na esengo kolongwa wana akendeki na église ya pembeni mpona kokuta na pasteur mpona koremercier ye na baprière oyo asalaki mpona ye boyoka ndenge ya beti munga dimanche oyo nalobaki vraiment esolazonga na base nanga nakutana na bénédiction lipango oyo nzambe apesaki ngai komona biso nyonso campagne ndenge ezalaki bato ya bamafuta bato ya loso bato ya sukali menga na ya na lelela biso nalobi bamama nanga bapapa nanga bandeko nanga boyokaka ide onga naza na naza na mbongo te me naza na bino osalaki nga confiance po kutu bato ya bongo bazwaki te koya bana nga awa koya nanga awa eza koya famille eza famille na ngai d'habitude kutu nazala so na olobaka kita babasi nanga omema basoda na ntina na ntina omema soda ti aya na bataku na ngai bandeko na ngai na akotala bango nyonso za bokende ata na mboka mondele zala kaka na ngai petit. Voilà, merci beaucoup Serge Makoso pour ces images. C'était la descente de l'honorable Christelle Vwanga au niveau de la commune de Makala. La moni bolingoni za makasi pas ba lecteur na puis ben lecteur na yo pas na. Nga vraiment net na ba congolais obomanu ngai. Nga vraiment pona congolais obomanga. Nga place nga la fandi o ba congolais ba zamité ma ba discours ani les cartes. Les cartes. Voilà, merci beaucoup. Vraiment ba message honorable catastrophe. Ne rozulu ko talobi yo dans l'audience za Kofi a mission. Kofi à politique. Maintenant, le message important, mais c'est qui nous attendons. Maman Christelle, ngai nandi marayo, pe nazo moko ya bavoa na yo. Même la présidence un jour, tobunda elongo na pasi na biso. Maman pardon, kobala na nous te, pour monter manayo, et ko changer. Tu es incontournable, hein? Incorruptible, le Congo de demain est entre tes mains. Babi, pardon, maman, on va la tête pour monter, réaction à la tête, l'État nous rappelle, monsieur serait intéressé. Mouté malanga eza ba congolais nyonso. Voilà, merci beaucoup ma texto les Kébélé. On a chance d'atteindre texto naï. Alors, honorable Christelle Vwanga, il paraît l'Assemblée jusque-là, bon, ça n'a rien de grave, hein? Ça dépend. Moussa Makasi est à la commission. Netinga vraiment, en tout cas, Laurent Naza vraiment saturé. Naza vraiment saturé. Pour le mois de mars, Neti pour la commission, il y a droit de l'homme. Naza a plus ou moins 40 conférences dans le mois de mars Mobimba. Sans compter février, Auto Kita.
makamwa ba droit chaque jour ba droit et sans compter siko ba plainte ya batu. Laurent Fabrice Mboka oyo na ebité nzambe apesa biso nyonso nzamba asunga mitema na biso ko neti ko détourner ba mbongo batu eza mabe makasi. Batu balandenga dernièrement ba yebi ke mutu mo ayeko répondre nga pona ba yebi ke ba détourner ba mbongo batu oyebi ke nga lobe makamba songa akosa raté bo détourner ba mbongo ba soda ba na Chine bo pesa ba mbongo na bango basi na baona ba na bango bazar nga na kosa raté na roya na TV na okosa o bo futa ba soda ba na Chine mbongo na bango bo zo mbongo na bango depuis mois d'août il y a 2019 ata bo tineli nga mutu ayo répondre nga mais na mutema na bino bo yebi ke eza makamba solo na lobaki et mboka etikala ko avancer te donc ba mbongo ba oyima yima ba docteur ba médecin ba olanda ba prime na bango ba nini ndeko zulu maka nani papa Laurent mais ça ndeko zulu nini makambo utoleka na mama ye mo bana ba kufinga na lobango na nini na nga na parlement na intervention na nga ton premier ministre ke na bise ozo senga mama ye mo baba kisambongo na ese ke o visiter mama ye mo ke otala ba kuveza bana ezate courant ezate ke no otala morgue ke ne otala na bise mbongo o senga ba multiplier ba ozwango wapi mais nzamba ko sa tele lo bomoni courant ke ibana ba kufi bana o lobi ba ngeba zala soki ba ngeba ko maso batu minene ba ngeba za soki nini lelo to perdre bana maman ami da salidor quand même na problème est en côté donc ils en ont mabete mais la république est évolué na ba donté ba donc on neti na base na na makala au moins babilo ko na pesi wana en réalité ezanga te na pesi yango eza ONG mo boye Samaritan Hand Foundation eza ba congolais mo ba fana na Danemark ba sangana basala ONG na mampo na sunga population donc ngape ba pesi nga pe na ki opesi ba image ezali ba image eza ba jeu ba jeu na biso eza ba jeu abana donc na oka souci makasi nga na oka na comprendre ba jeu normalement fait ezala l'état de sala ngo na ba parc bana ba sakana donc biso mo to s'organiser ki na ba partenaire musu balinganga to cotiser to somba ba jeu oyo donc to tcha ngo na ba terrain neti semaine to bi to tcha na terrain oyo neti ezaki na ngiringiri na terrain bondo to pesi ba to tche ba mais faut voir ba nande ba osepela au moins ba tout nanga maman c'est combien pour monter moi là si bon c'est gratuit et ça on fait le moins ba na ba boyi ko kene to fanda na ti bouton moi ba comme oui ba ma papa na bango après to longoli. Merci beaucoup. Alors on va terminer avec je crois dans 5-6 minutes le plan il y a trésorerie. Qu'est-ce qui se passe? Bon, plan trésorerie ezaka vérité to bombi vérité to bombi biso tonto lobaki netinga na vota contre budget na yebi ku toujours en bato ba finga nga papa moko finga nga la teba bi yo kanti nini yo yebi nini na c'est papa oh yebi nini na c'est papa toza na mukio na yebi 11 milliards de dollars wana boche eza fantaisiste eza irréaliste et koki ozala bongo te toza na capacité te ya ko sala tant que ba réforme ya minene et salamité toza na possibilité comme ça budget anate faut na ba réforme ko boucher ba place nyonso ba mbongo ebimara o ekena na ba poche batu ba place nyonso ba mbongo ebimara o ekena na ba compte libanda ba mboka il faut ko boucher ba place wana. À partir de ce moment, on peut envisager avoir un grand budget. Mais malheureusement, on nous a pas compris. FCC cache pas l'équipe sa budget na bango ya lokuta. Ministre c'est quoi comme confronté na FMI na Banque mondiale. Baby c'est que avant toya, il faut tout le monde clair na makambo to yate. Yangwa no moni asali plan de trésorier qui est en réalité c'est le vrai budget pour eza ensemble il y a ba recette na ya ba dépenses. Donc ministre afandi si ba DGI, ba DGRAD, ba tunion afandi si bango lobi to bandasko ko calculer. Normalement ça la mara mois par mois ou bien 6 mois et puis 6 mois mais bon ba sali il y a année mobimba. Et là monsieur sali ke ba sala mo eza to ba calculer budget ezaki na 168 et le lot to est commis na 173 174 175. Donc bon déjà équité valeur. Donc ministre lo auto sala auto sauver bango. Pour ceux qui a sala qui angoté ba partenaire balinga ba ya ko appuyer gratuité de l'enseignement et tant balinga ba ya te balinga ba recourir na planche à billets ça veut dire ba sala même o linga ke me masko inflation donc c'est un peu ça. Voilà, merci beaucoup honorable. C'est moi qui dans la vie c'est coquille en tout cas mon message est ébélé moyen tango exacté pour toi on avait commencé aussi en retard à 35 minutes mais on est obligé de couper mais c'est un numéro na ce que oui le numéro c'est le même n'a changé le numéro T 0997 544 960 0997
544 960, surtout sur WhatsApp, pour tous ceux et Zalabia. Merci beaucoup, honorable Christelle Vanga. Merci Nandeng Ondima qui vous a invité à la tranche matinale. Malgré la pluie, nous les autres continuez, Kaka. En tout cas, nous vous remercions de tout notre cœur. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin. Dites merci à Mako sur la réalisation, Mbi à ma fille, la technique coordination. Coupa la félicitation, mon petit. Yomoro la sambo la 3 caméras, merci beaucoup. Sous le mot Guy Poutou, chef d'antenne, on se retrouve demain. Demain, sera avec Issa Salon, le mannequin. Restez branchés. L'honorable Vwangou Christelle va vous succéder. Merci. Honorable Christelle, vous avez 3 minutes. Vous serez suivi par honorable Rombo Foumani et l'honorable Ngoï Kassanji se prépare. Merci, honorable présidente. Mes sincères félicitations à notre très distinguée commission de l'ECOFIN. Mon intervention, je peux la qualifier d'une analyse transversale de notre rapport axé sur les droits humains. Chers collègues, lorsqu'il y a deux concepts qui se battent, d'un côté le réalisme et de l'autre côté l'idéalisme, il y a toujours un qui finit par battre l'autre. Chers collègues, si par hasard nous sommes en train de vendre des chiffres faramineux, creux à notre population, alors la réalité va nous rattraper.